Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino surtout ba bolinga ka maman Elianit. Na pesi bino ba mbote. Ba ebwe abar, j'espère que vous allez bien. J'espère que bola muki bien. Les autres déjà samedi le 11 janvier 2025. To pesi nzambe na biso merci. Ne to ba toujours ko kolala ko lamuka eza habitude d'été. Quand on nzambe pesi pe mabongo to komisi nzambe to pesi vraiment merci beaucoup. Nzambe merci à mingi. Nzambe na biso merci. La famille boza bien. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Azolu kilabino loko moko awa. Kilabino loko moko awa. Zela na kabilo loko moko parce que naza na vidéo moko bate bele batinelinga vidéo yango mokili ya lelo oyo bondeko ya lelo oyo bandeko kindeko oyo ya lelo droit de naissance ezalaka lisusu te droit de naissance ezalaka lisusu te biso ko ba bantu biso ko ba congolais mais droit de naissance eza lisusu te na mokili ya lelo yango wana na poto soki mutu aboyi kovandisa mutu na ndaku eza faute ya mutu wana te eza faute ya bato bayaka kovanda na bandako ya baninga bozela nazolukela bino botala ndenge nini oyo mwana bana ya papa moko mama moko ndenge leki aza kofinga yaya na ye mutu abimi liboso na kati ya libumu ya mama na bango mutu ameli libele ya liboso ya mama na bango botala leki ndenge aza kofinga yaya esali bato ebele pasi esali bato ebele pasi mitema pasi batindelinga video batindelinga na beti yango kara batema mama Eliane makambo kolobelaka penza yango oyo makambo fo bolobelaka penza yango oyo mama Nito en tout cas hier nazaki fatigué na kokaki na ngai te yango na ele to ana tongo na lukela bino nanu mafinga oyo non te batako finga baza nzambe batako finga baza non c'est pas possible to lukana vidéo malembe voilà donc likambo na oketali sabino eza bandeko mibale yaya na leki awuti na ngola aye kovande pa ya yaya na ye yaya bina yambaleki nanga mwana mama nazo ena chana nda kutovanda anatanda asala makambo na ye leki avandi na kati nda kwa yaya me avandi pa yaya poto asali na nda kwa yaya aloba te quel courage oyo moto okiko bima oye kofinga yaya na yo mwana mama na yo na papa na yo na réseaux sociaux. En tout cas, bon, limbisa, ba gros mon monsieur Zawa, je sais pas. Na tcharaka, pour y moi qui sonité, na tcharaka. On t'a dans pour ça anime. On ça moi le dans la là. Oh là là, c'est pas possible. Comment ça me fait un dengam? Ya. Non. Ma fille a mon frère et où t'as fait mon bala. Kasi na mwana mama na papa mafinga mususu ebonga na mutu balabala ebonga mwana mama pala papa te non atwa bolimbisa mo ba gros moko eza wana bo chala bino boyoke po ba gros mo uti na munoko na ngate uti na munoko na bandeko nanga sona yosala un petit vidéo ona na live lobby pour na grande sœur otobotamine tata moko mama moko mutu musute ya nanga liboso aye poto na 2007
na lelo asai 18 ans na poto nga komena ndaka petite sœur na nga na amie ya na nga na lela leti yaka tovanda ya na kanga suki na bonga mana ke na nga amie tovandi ka bwa ko ya maadi ndeke akoya maadi ndeke bato bakomo lo bana nga leti ndo ye poto ndeko no ko ya maadi ndeke vanda na ye o ede azana bana ya mawangambo bandeko na nga na vanda pona talele bana donc nde na vanda ki na nga wana ya soko le akangi yo photo soko soni na téléphone aolanda yo kama kamni o solo la na sala e eloko te tellement sentais que présence en Nzambe kat nanga to vanda ndako ne ya na bosa ni ko expliquer bino ya muta se 17 ans na poto asanga na 2 euros ase 17 ans na poto alala kanza la première fois ya to vanda pa 14 heures eloko les ati tellement nga na yaki na mbongo na maboko na kokanga mutima to mona bi shimita 50 euros ya ngoto lukata ngombe eloko to lia yesu kazi mbongo neka ya kafi ya bane koti abandi ko lambela mibali abandi ko benga mibali ba olaleka na kata ndaku na ye abandi ko benga mibali yaya azana moi petit garçon et ana problème fala ki shimita abuka mabolongo nzamba okele mawa yaya asalinga boina ndaku ne na yaki pona ede ye maman na biso abota biso aboti shimita aza ana poto shimita maltraité maman wana olinga talalisa maman pembe na wese to kokite ba ko longola maman na ndaku ni hôpital maman linga bi hôpital benga kanga téléphone na ndaku na ngate 18 na poto ya azata na kitsa malonga na ndaku te so koti ndaka grande sœur na ngeza lo kokoti na deuxième monde et puis alumbaka solo munoko solo asala ba 2 jours à chocolat chimita ngana efse ko na TikTok es no keno molo au moins non solo vengeance après 2 mois abenga ba copine ngé lo côté le tsatonga rabino kutalo ba copine ngabino le tsazara songi te le tso lo bi mal à la tête aloba na TikTok mais le tiki songi azala na ngote le tsazara songi te Serge yo olia chimita 1500 euros maman o chimita mema na po o maman o amema chimita na poto o souffrir maman za l'hôpital abimi l'hôpital chimita kangi téléphone Serge yo fo mata miniature oza batu boy bi Serge bo bengela ngai Serge no fingo no lembo te nyame mbesi le bemba maman na o musano ko linga bas na TikTok o linga chimita na TikTok tellement yepi balala ke kana ba téléphone na ba TikTok asoka mibal na TikTok ale yo po kenda ko linga na TikTok o yibe 1500 euros la aider maman abiso yo Serge Liambongo na chimita tamutu mungene chimita o bien to na forme bien te bande konanga so na ofinga parce que na raison nga akiko funda nga tina profertir abebi sangunda na nga alongola libera téléphone na chana ngunda akenda ko kosela nga makamuna ngunda to weneli lokote bande konanga famille tikala kombo muto bomo za o utamine tata mama moko famille tikala kombo famille na poto ezala resute chimita wane loko lo balangati no zelo molo chimita no fingo no lembote wana 15 mibali na bosa ni liste na ndako chimita ndumba ndako koma lo balala kena 12 heures so mobala yako yemo ka futaka po mobala la futi yemo et puis no se chimita okuya kama hadi andeke ndeni mi baba ko ndo lalo kala katsa ndako na chimita nane loko ko isanga kaona TikTok te yelanga mibali nyoso ngana muta réseaux sociaux yo vangela obenga batu letsa tonginga na yo répondre après 2 mois bon nabo ko chanka nyoso pona omona ngo trop de bêtises bandeko lelo o soki muto aboyi mwana mama na papa na ya kovanda na ndaku na ye o bata poto baza mabe oyo bouti kotala wana o zo benga chimita na yebi nga bango te o zo benga chimita grande sœur na ye abi mwana mama na papa na ye bandeko est-ce que mwana mama na papa na okoki ko ko finge bo na internet mwana ya mama na papa okoki ko abi pe grande sœur na bango ya liboso ya yo afungola libumwa mama ya yo amela mabela mama avant est-ce que okoki ko finga ye boye na internet na kofinga yo na kolemba yo te obelaka maladi ya ndeke ndako na yo ezanga keloko akolia mama malembe oye poto sika tango ye na poto kuti aza na mwa esika peso esika ya kolala kumisa nzambe senga nzambe merci ata bino mwana ndenge boyebi ndako ya poto ndeko azwa mama na Alex pembe na toilette kaka ba toilette ya poto ezanga mike akotsa mama na kati ya toilette kelala na kati ya toilette ya solo wana yo babiso ki muto alobi
abebisa leur réputation akobebisa boyoka mwana mwasi ndenge azobeta monoko nalobaki nakovanje yo nazeli 2 mois yango wana bamalchance mosusu ezalaka na vie bandeko bamakambo ya boye bible ezobana biso respectez vos aînés botosa mikolo na bino ntango tozokola bazolakisa biso ke yaya oyo obenge yaya ndeko ya moninga obenge yaya papa ya camarade noko benge papa mama ya camarade noko benga ye mama yaya ya camarade noko benge yaya mokili yango atabalo yoka ye monde azopelisa monoko kindeko na poto ezaka susu te famille soko moni bato mi bazaka o famille na poto etikala kombo ngai nazala supprime na famille te ngai na famille te ngai na baparent te ngai na bandeko te ngai naza boye te mutu avakende kolinga bato ya libanda oyo te bakamarade il faut azala na bolingo na kati ya libota na ye okoki kokende kolinga bakamarade te tant que yo moko bandeko no na libota okokolinga bango te okoki kokende kolinga mama ya moninga te tant que mama oyo aboti yo okoka kolinga te okoki kokende kolinga papa ya moninga te tant que papa oyo aboti ozolinga ye te okoki kokende kolinga bayaya ya baninga te tant que bayaya oyo yo moko olingaka bango te wana eza lokuta soki omoni moto alonga na makambo ya libota akenda kosola de gauche à droite yeba aza moto ya lokuta moto akenda kofunda moto ya liboso na tribunal ye wana tenda azalaka na raison vie à poto eza pasi kokoma na poto moto akoma pose eza pasi ata pe na Congo baparent ntango babande kouta na bamboka baye na Kinshasa bayaki mbala moko bakoma bato ya mbongo te baparent mosusu banda na koteka nano makala lobi akomi koteka fufu lobi asali mwa ligablo na ye ah non te nakolembo te nakofinga yo nakolembo te nakofinga yo non mwana mama na papa oyo fo mutu mosusu afinga yo ya kotelema obloba okofingela ngai yaya na likambo nini me yo moko ta ndenge oza kofinga mwana mama na papa ah non bato ya mosika afriki botalaka bopoka bato apoto baya mabe balinga bavandisa bato na bandako na bango te na modele oyo ya mwana papa na mama aye kososola yo boye na internet ebongo sikoyo bato mosusu bakorespecte ndeko na yo te yo mokolo ndeko so sasiebo epuis oza ta na somo te poto oyo bandeko bato mosusu baya poto mata bango na mutu azoye basusu te keno oyo aza ya na nga napesa ye respect bamosusu mpenza aye poto azoye bate oyo aza mama na nga napesa ye respect yango na emo babaka bano babotama na afrique na bano babotama na poto ezele omo te bato babake bana poto baza bempoli bana poto baya bempoli te mwana botami na maternité ya poto bazala bempoli te akoyebiso likambo avec douceur na respect que non ça j'aime pas boye na lingite na douceur na respect mais ba oya biso ba mukala musho ba ya koyo mama boyo kaninga za koloba boyo kibino mokoti ozo pelisela munoko na ebisio ngana za tiktokers na kolemba yote koza tiktokers ezani lo batake na yeso ngana za banquier lo batake na lo banaki ngana médecin ngana za hôtesse wana ukaki musala mutazo sala ekotsa kambongo na za tiktokers. Est-ce que vous avez un TikTok qui est grade? Vous avez un TikTok, est-ce que c'est grade? Ah non, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Vous avez un TikTok, est-ce que c'est grade? Si vous avez un TikTok, est-ce que c'est grade? Et puis, vous avez un TikTok, est-ce que vous avez un TikTok, modèle azolobela. So mutata baka mona za éducation te non. Ba parents ne ba koza ba éduquer mais yemoko abafu éducation ya ba parents. Soko moni mutalinga ka famille na été. Mutu afinga ka famille na ye yeba ke yenda za mabe po yo mutu moko okoza problème na kati ya libota mobimba te siko botala leki botala siko o ya fingi grande sœur na ye botala lobeli ya leki au tiko finga yaya botala lobeli ya yaya botala lobeli siko yaya leki ya yepe koloba. Bonsoir la famille. Naïe aussi la vidéo où ils ont vraiment bâti dans la été, mais je suis obligée. Na la vidéo où par rapport à l'équinanga, moi la maman nanga ndeko nanga, a celle la vidéo même comme un lobby, ils ont tout faux et archi faux. Ndeko auto ya poto sika. Ça fait 2 mois moi auto ya a combien na poto combien na ndako nanga mais baki. Na zana ndaku na vana na bana ngai. Tant na yambie to vandi ndeko na biska auto kida ngola, aza fi ngola.
aza mwasa libala abala nde bino so bomona asala mariage na mobali me koya na ye na poto awa aye na mobali mosu ya mwana mokie garçon mo ya ba 90 baye kokomela na ndako na nga na ndimaki au début mais après na supporta ke shooter parce que boskize nga eza ba petite na nga ite bazolala ye na salon awa na ndako na nga na lali na chambre bazolala ye awa nga naza na nga femme saine na bana nga mibale na obokola na vie na nga na mena na ndenge na nga bazolali na supporter ba choc wana te yango moni na yebise ke mama en tout cas boye esimba te malamu muda muta changer nzela na ye ndo moni ayosela nga vidéo naza ndumba te naza bana nga mibale na bota j'ai une fille de 13 ans un garçon de 7 ans donc eza vie na ngai te ya kindumba leti naokeli omaka mpo tona na problème oloba oyebi oloba ta français te oyebi okoma ta bonjour te oza kizengi yaya mitala na oko yaya déjà oza fille ya moyibi yo na mobali no mamadou na ngunda na ondongo bwaka na ofra mobali no mamadou boyiba bana na Afrique oyebi yango bien petite sœur ke bosala trafic ya bana okimia mpona trafic eye mabe yango kim donc problème o ebomi biso na boyi na nga mwasa libala basibaka ye na ndako na nga nasambelaka bandeko na nga nalobi non na ndako na nga biloko eleka te eza malédiction babundaka na mobali ne wana mwana 90 wana tina salle de bain bavoisin bakoma koya kosonele nga soki abandi kosala tiktok awa bandeko na nga nayebisi bino liwa mama oyo azoloba na hôpital mama wana ye afinga mama wana ti ye na mama wana balobana te ngai oyo bomona nayambi mama wana na mimi na hôpital bahospitalize ye napesi mama wana place ya kolala lecho aliboma reva mutu na yo ngai na niveau na yo te ngai alala nzala te ndako na ngai yango botala alobi ke ndako na nga molili ndako na nga bafazer ndako na nga yango nana ndako 4 pièces ye aza fazer azo squatter na Sevron et pas petit frère na ye donc aza na place ovanda te azo tambola no ye moko na désordre et puis atiki ka mobali moko wana wana te ana bango ebele leti sila mayaya nga na niveau note déjà yebi même pour le bas français te na kenda ko boire son ngunda oko ko loba même pas oyebi même français te sala vidéo mo le bas français to yo kayo oza zoba oza mayele te o reva kafi ya choko o melaka ba vitamine o nga na melate tala mama ngaye nga na kizengi muna wa solo be nga niveau mona yo te fi mo intellectuel na tanga na sala formation na poto mama moni yo nikola ko tanga ba obengo no fra moyibi abana na mobali no mamadou makamnyo so na yeba ofra ba oyeba mo sala ono so sala pona nga publier yom to yeba oke toucher Serge Poidi toucher kaka ngai mama ngai nde en tout cas bandeko vo excuse ngai ne na yo répondre mais zoba akazo moteme suki yo mama moteme suki leki akoki komake ya na respecter quel que soit likambo bandeko na ngai tango boza bandeko bomeli libele moko tango boza bandeko likambo soko ezali okoki koya nango na internet te boza na mama boza na bacousine boza na bakuza bobongisa likambo na kati ya libota yaya na yo oza kofinge kizengi ndenge aza wana ndako nezanga eloko akolia mama yo ye potoka 2 mois kozwa ndako na poto yaya fiche de paie te yaya so oza na fiche de paie okozwa ndako tango kozwa mukanda ti yo koma na ndako ovanda nde ya avandi wana ezali panango bate eza miliki oyo naomela te yaya poto eza boye poto eza boye na poto soki mutu avandisi yo na ndako na ye ata 1 semaine omeli te na ye te au citron comme ça pesa ye merci ikona ngo bise nzamba pambola yo po apesi yo ya ofele
bakolomboka oyo baza ba sans abri, bakolomboka oyo balalaka libanda me babotami awa mboka ya bango, ba vrai kolomboka baza balalaka libanda na mboka oyo ya poto. Soki moninga sa pesio au chaud place à kolala, pese merci le ban nzamba pambola ataka pona une semaine, ata pona kaka semaine moko 1 week, pese merci zala reconnaissant na mokili na biloko ya mike nzamba ko pambola na oya minene leki obando finga yaya ofinga ya na okizingi mais soko otali bango mibale ya na leki otali bango omona ke c'est une très belle femme yaza mwasi kitoko. La beauté elle est relative mais soko otali il faut faire un choix yaza na beauté koleka yo leki aza na bana mibale mais ceux qui batie yo ceux qui peut beauté na beauté te mais ceux qui batali beauté aleki yo déjà na beauté yaya je n'ai pas ça kitoko koleka yo poni boza so na respecter yo kokoma otango wana mababe okende bo makambo esimba te okende na mutu so lelisa mutu azo nyonga mana motema lobaka soki nga na salela ebo ite lobaka soki avanda na ndako na ngata mela mai na ngai te malédiction avec cause yango ovandi na ndako ya na yo okomisa ndako ya na yo hotel aloba te mutu aza obligé kaka ya accepter ba bêtise na yo te ndenge ya lobi na kati ndako na ye yo oza na copain na yo bosalaka makambo na bino ya bosoto na kati ndako na salon quand même aza na bana bon soki bana balamuki azokenda ta toilette ata nini akuta yo boza likolo boza na kati ba position de tir moni te keza mabe bana amboko bakenda kofunda na école akokende école aki kofunda ke tantine na mo azana na salon bazaka na copain na ye tukuta bana ba position de tir ba ko botola ya bana yongo na bozo mona ke ezana batu musu bakoma ye penza tina Gare du Nord na komi Gare du Nord nazo ya kozwa yo mutakangi téléphone akangi téléphone ovandi to lembi okomi kolekana osa ndenge nini makambo bo pesa batu musu courage ndenge nini ya kovandisa mutu na kati ya ndako na ye yango bato bakoma ko éviter kovandisa bato eza bato belé ovandisi mutu héberger nga na yebi bato musu héberger mutu mais mutu wana bimi ki kopanza bango sango mabe aki kopanza bango sango mabe sango lokuta bakondima ye ka baloba lokola vandaka kuna seke eza ya solo bondima kamaka munyoso te nga na vandaka kuna ti ba franc-maçon nga na vandaka kuna baza bato ya maikari nga na vandaka kuna baza bato ya kisi nga na vanda kuna abota te nga na vanda kuna bana wana ya ye te bana na baza bana mobali na ye bana na baza bana ya na ye bana na lokola vandaki na ndako wana bato pe bandimi nzoko azoloba lokuta nzoka lokuta tokola na ye kokola na mutu elakisi te ko yibi mutu wana malamu non c'est pas comme ça bato musu baza bokola ka ensemble na âge de 17 ans bokabwana bokokuta na ba 45 ans est-ce que mutu na beki na âge bokabwana 17 ans 45 ans oyebe lisusu nenga zalaka non yango wana okeka na mukuse bato bakoma koboya koyamba bato na bandako bana torte na makambo aboyi baza ba camarade te baza bana mama moko bameli libele moko sikoyo ndenge asali bona grande sœur na ye alobi bien grande sœur na ye mwana mama na nga ya liboso mwana mama liboso aza mama ndenge okoko manque respect na mwana mama na oboye ipe ya liboso aza lokola mama oko manquer respect boye ndenge nini ndako na yesu eza salite kombola yango zo ba salite boka na poubelle bongisa ndako loba yaya na kutu koloba te correction muso zaka na silence au moins ke ya pangusaka ndako te benda bakiti kombola pangusa ndako ya tango kobima tali abi leti ya seli musala bien apangusa moi maman merci comme ma chérie nga ba bolembu te nga ya no ba bolembu merci bongisa ndako kitoko
olia koya kofinga kenda kune salite metongo bimisa bosoto ya na libanda nani oya kosala yo confiance aba nani mutalika na internet bongo finga kutu ya ne mwana mama na ye ebongo ngai maka mususu batu ba mi bebisela banzela na ba comprendre te bango moko yo moko mi bebiseli makambo bo yo ye nango sur la toile ba o ba kondima o ndongo lobi bazali mais ba oyo ba kondima pete bazali po bato ba réfléchissaka ka bazali. Tout le monde n'est pas abruti sur le net hein? Non, il y a les gens qui réfléchissent bien. Et l'obelika ya pamba soka mutunenga ko pelisa munoko otalika wabi bon ya malamu te bandeko biso ba africain toza ba bantu droit de naissance eti na kati ya bible respectez vos aînés boto sa mikolo na bino bato bazalaka boy manfu enga kutu boy nzamba talaka yango bible bina biso ko tout atolote bible zo ba ko tout atolote le lendemain appartient à Dieu ko tout atolote po yebi lobi na yote lelo vie ko za la rose lobi ko koma bleu lobi ko ne ko koma noir yango ala mise mo mboka na biso bosene komona ekutu na yango mise mo mboka na biso za bani abani ba beta ka lisolo ya sapato ska mutakata na lokola zate zena ngolo ba kya ezaki nani na loba ka mwana kutu aki na kutu na busani ba beta ka lisolo sapato ska mutakata na lokola zate pendant que nous avons l'émission sur qui est dans le bassin dans le baran de Wana. Yaya. Muto wana makolote. Yo beta solo que nena zawa. Na muto somba ba sapato. Siko muto azana makolote wana. Yo zo tout tele tolo que ngana to somba 5 paires de chaussures pour tout cahier. Pour azana makolote. Oyebi lobite. Eza mwana moko na pesa bino likambo moko. Moi moko na mboka na biso Congo aki mutaba Congo mu Congo mwana wana komona ezaki karo mwana wana mama na ye abelaki ka onda ofinga ya na yeke ndumba boye mwana wana bazaka toujours en guerre na mama na ye toujours mama na ye boteke kaka ye moko Caro Caroline Caro azaka toujours en garde na mama na ye kofinga mama na ye po mama na ye abotaki ye mama na ye abalaki te do mama na ye basentaki mama na ye aboti ye mama na ye abalaki te mama na zaki na ye ko vivre na ye moko leyo tolo ba femme sel na ndinga poto na ndinga kishasa to bando ba femme sel wana te mama na ko vivre ye moko na ndako na ye epai na ye mama na ye azu chérie azopana na chérie na ye na kati ya ndako Caro azolinga te ndenge mama na ye azana chérie na ye wana na kati ya ndako kofinga mama kosambusa mama kofinga mama kosambusa mama kofinga mama kosambusa mama akende mama za mape mama za ndumba mama za boye ye mo Caro pa botaka te aboti mwana aboti pe mwana mwasi aboti mwana ya mwasi mama sepeli Caro boti mwana mwasi Caro mafinga nyoso finga nga vina nga mobimba mwana oyo nazo souhaiter azungisela o yango nyoso yo salanga na vie mwana oyo akozungisela o yango ko boti pe mwasi kaka munoko solo oyo mwana mwasi azoloba ya munoko solo baloba ke munoko mukolo elumba solo kasi eloba makamba ya solo mama lobi Caro na sepeli ndo boti mwana Caro na ngai oboti pe mwana mwasi kasi mwana oyo nyoso yo salinga na bomo enanga olelisinga mingi na vina na boti yo kaka yo moko olelisinga trop mais yeba ke nyoso oyo yo osalanga na vie mwana oyo akozungiselo yango nani ngai sia ngai te ngate bandeko
Maman wana malchance. Azui bokono to bengi sida. Tango azui bokono sida, maman ko hôpital. Boyebi ke mutu sa ko hôpital ndenge zalaka ba mama ye moko babika oyo akokufa. Akende ka ndako. Ba traitement pour makamona yebisa bino eleka na lisolo na bisema na Caro eza lisolo ya 2001 lisolo ya 2001 we batango wana ba traitement ezate boyebi ke ba traitement mobulu za pe na mbongo bandeko Caro mama na zana ndako boteka ye moko ba voisin mutu ba ko skola mama Caro ba voisin mutu ba ko longola bosota mama Caro ba voisin parce que na ye chéri wana zaki na kati ya ndako tango amoni mwasi abeli tout le monde ya zazaki mama wana tikali kolela abi Caro kasuka ye ndani yango ngati noko sala kindumba ngati noko sala kindumba yo muto ziba sida na yo ngala ko longola ba salite mama oya mema 9 mois na libumu nde mama o Caro azolobela ndenge wana mama wana na pasi ce kaka mutaye kotala ye abina zo kufa na pasi ya Caro mais oyo Caro asali ngai Caro asundolinga vina ye mobimba kolongola naloba na lingala kolongola nyei vina ye mobimba bolimbisa ngai mama nalobi Caro vina yo mobimba obando simba bakaka na maboko na bande ko keba na mutoyo amema o 9 mois na libumu soko lobelo maloba nzamba yo kaka mama wana lobi kaka nde Caro zo finga nga kaka nde Caro zo nyokola nga vina ye mobimba aolongola kaka mama wana kufi alobaki ke soko akufi bakendo kunda wapi na Bakongo bino boye bandi kwa ba Kongo balingaka bakikunda bango wapi na Bakongo pomboka eza pembeni bandeko mama wana kufa tangu mama wana kufi bandeko babiteka ofokendo kunda mama na yo otika evi mobimba abota okaka yo moko azate sengo ko bota mwana te abota okaka yo moko vi mobimbo nyokoli mama na yo nande mama na akufi toke yo kendo sani tokendo kunda mama wana mwana Caro asakolaki mwana Caro abotaki akolaki deja mwana koma na âge nini mwana komaki deja na ba 9 ans mwana Caro baki ko kunda mama akepe na mwana ti oya ya botaki baki ko kunda mama na Bakongo basisi ko kunda mama kozonga bazozonga bashite mutuka nana bukanaki na accident Caro abima sain sauf l'autre côté mwana Caro abukana bassin mwana 9 ans abukana bassin mwana mwasi bassin bukana bakoti na mwana na hôpital ba meka ndenge nyonso rien et l'autre côté mwana tikala na fauteuil musani Caro azwaki na mokili ya kolongola bakaka ya mwana na ye po mwana mwake toilette ezate avana na fauteuil asala kaka wana abujaka mwana ya 9 ans asala kaka wana abujaka te eloko moko te maboko kaka mutu esalaka ke alia c'est tout mais o sala bo bassin bukana Caro akoma kolongola ka bakaka ya mwana ndenge mama lobaki vino mobimba Caro kolongola kaka bandeko mwana wana zokola mwana komi na 13 ans kulu na obozo mwana oya lelo o kulu ne banda kala Caro auti ko tambola na butu Caro aye azobeta kokoko l'état sentinelle ko fungola pa kulu na papa e Caro lichette tala makila Caro l'état sentinelle azoye bo fungola porte bazwa ye sac kulu na kima Caro pa makila sentinelle l'état banda ko belelo ba mema Caro hôpital akufa ki deja atika mwana 13 ans mwana wana vandaka wapi mwana atika mwana zaka na fauteuil siko nani abanda kolongola bakaka ya mwana po akufi atiki mwana wana maloba otolobaka la vie et la mort na maloba mama na ya lakelaka bivino mbolongola kaka
Est-ce que Caro va vivre longtemps? Bible le dit, honore ton père et ta mère. C'est ainsi que tu vivras longtemps. À vivre longtemps, t'es? Caro va tika mwana. Mais ce qu'on a mis, na yebi sora mwana wana te. Ce qu'on a na bon so akufa. Bot lisolo za 2001. Mwana so za bon moto akufa. Mwana yeba lisusu ezate. Mais on a yebi sibino eza oyo na yebi. Eza oyo na yebi. Faut faire très attention. Comment kakabatu ba respect pamba te. Ata yaya za yote ko manquer respecté. Ata papa za yote, ata koko wana za yote, ko manquer respecté pour maloba ne amaba ko loba. Et ko kuzuwa ba bengi yango malédiction avec cause. Biloko aboyi. Iza malamu te. Lelo na lobi soki nde muso yabi nanda kuna ngai te. Olbakaza ya mabe. Mama na oti nolo adresse. Olbakaza ya mabe. Aboyanga na ndako, aboye na ndako parce que ça zui dose na ye. Oya yambaki. Makambo ya salie. Akolinga so makambo esa nini et se répéter. Ba bela mwana wa mutu wa mufa wa teleja. So ba ko te ya mwana mutu azana ba mo. Yo ozengi ba boti. Profiter na mateya ya mama. Ya batu mosusu. Video o so botali yango na ko singa na bino bo partager yango. Bon, partager na bandeko. Et bien, comment on peut monter? Partager na bandeko moussos. To koutana tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. To koutana tout à l'heure parce que nazana ba mibali ba papa ba bengingai ba lobi na makambo to kolobana papa Tamar. Alors tout à l'heure to koutana na ko expliquer bino bandeko mibali o ba telle situation maman Tamar na papa Tamar. O na bisibina za mibali nde ba bengingai. Basi ya ba teme mibali to koutana tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu amubariki tata nzamba. Sakumuna nzamba nubechenel bana betu. Bonne journée. Bonne année 2025. Bye bye.